Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout. Merci la confiance de fidélité pour Pesa Kambonda Écolo magazine d'actualité. À tout le monde qui est vraiment dans la fin de l'année. Te font les chants à Bandeko Bandarabiso. Bon souhaiter Bandeko joyeux Noël Topé, bonne année à travers Kambonda Écolo magazine d'actualité. Robin Nabiso Topé, Rokomé Nabiso. Naba numéro Nabiso Ezali affiché wana. Journal les journée Moko. Topé Takami Mingi page rétrospective et il y a semaine pour vos éléments ou les makaki semaine avec impact de l'idéologie D. Tokozonga après pour te boucler complètement édition. Yamokolo Yalelo. Neko ya Congo, boye bake, moi Mikolo Eleki Mouke, après ma solo à projet de loi de finances, exercice 2025, dans l'Assemblée nationale, Premier ministre, Jidi Sumina Tuluka, Aouti Koyamba, délégation Moko ya inspection générale des finances, IGF Namokuse Oyo, Bazaraki conduite Yanachit Alingete. Nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que l'économie nationale en général. Rencontre Wana et ça vraiment Kitoko et surtout Yakobeta Masolo, il y a projet de loi de finances exercice 2025. Gilles Alingete a rassuré que apport na bango et kozala ya kitoko po na ko rassurer mise en œuvre ya réussite ya budget wana. Surtout na ko salela ba dépenses publiques qui peut na ko kotisa misolo. Nous avons suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite. Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité. Quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. Séance de travail Oyo et sali collaboration beaucoup à Malamu entre gouvernement et IGF. Premier ministre Jidi Sumina Tuluka à la kisi volonté nae ya kosala musala na IGF pour na ko garantir gestion makasi na misolo ya l'État. Ngobe biso. Nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Ponani une justice yambo kanabiso ezali malade. Et ces états généraux vont connaître la participation de plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Il va donner les grandes orientations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. À l'issue de ces états généraux, il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions des fonds qui touchent aux réformes, aussi bien constitutionnelles que légales. Mwana ya Congo, bondi melangaike, makambu oyo eza koleka na mboka na biso République démocratique du Congo, eza kosenga ba vrai congolais nyonso bapesa bakanisi na bango. Na kolona ndenge le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetisaki mbondake mvula oyo ezali koya ekozala na commission moko oyo ekotia mapo ba réfléchir na question ya constitution. Ba réaction ekomi kokoya ebele neti kaka sili ekoya kana mutu. Ba misusu baza ko soutenir pe ba misusu baza contre makanisi wana. Yakoyeba ezake ezanango logique soki oza chef de l'État okokipe komeka ko changer makambu soki osali constat ke ezala biloko oyo eza kotambola bien te mais okokipe kotuna soki ba raison oyo eza kotina yo o changer masolo soki eza vraiment fondé pour initiative yango endi mama et surtout que
soki ekozala sans conséquence po oyo elekaka na pouvoir ya liboso la tango ya Joseph Kabila Kabange na époque na ye amekaka me esimbaka te. Ba réaction eza se kokweya kobanda na opposition nyonso donc Fayulu, Moïse Katumbi, même ba oyo baza na exil Franck Diongo, Jacques-Claude Vwemba, PPRDP 5. Bondi melangai ke mingi kati na bango baza kokanisa ke makambu oyo esengi te non ancien président de la République avant de kaka kimia boye esengeli yepe abimisa maloba. Oui, ba misusu bakoloba ke ba message ya batu na ye eza kaka ba point de vue na ye. Zokande ba misusu baza koloba ke jamais okoki ko diriger mboka pendant 18 ans pe kozanga ko réagir na ba débat ya changement ya constitution. Joseph Kabila Kabange aza na devoir ya koloba soki vraiment alingaka mboka oyo. Koloba kaka te pona koboya initiative mais kopesa makalisi po aza congolais oyo azwa chance ya kodiriger mboka oyo donc aumela na pouvoir après Mobutu Sese Seko Kukungwenu Wazabanga oyo asala 32 ans. Silence na ye eza kitoko te po la partie est agression rwandaise pe na débat ya changement to pe modification à moins que bayebisa biso clairement que Joseph Kabila Kabange alongwe na masolo ya politique libela. Malgré tout akoki jamais pe kozala silence. Comportement oyo ya Joseph Kabila Kabange eza kolakisa ke na sala déjà tana ngape na kei oyo ekoyela bino etalinga ite. Donc oyo batu na ye balobaka ezalaka lango kaka mbonge ya désespoir. Ya koyeba ezake UDPS atelemisi déjà masolo na ye po na 2025. Commission moko ekozala en place changement ya constitution ekozala ke nyonso ebandela a 0 na 2028. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozonga lisusu na course neti kaka bakandidat nyonso pe soki bakodeside mandat ya 7 ans pe une fois renouvelable ya kosamba kutu ekozala te po ata mwana moke to pe bebe ya maternelle akosala calcul kitoko 10 ans plus 7 plus 7 ekosala neti 24 ans ya pouvoir omona moka Félix Tshisekedi akosala biso mbonda ekolo basolo oyo tobetisika mbonda pe tosengi na batamayele bovanda botala oyo ko permettre que congolais à vivre na esengo yango pe biso tobetisika kambonda. République démocratique du Congo moka etonda bato mayele pe ya bwanya ya ndenge na ndenge botala mwana mobali oyo bozali komona azali artiste monene mais atangele nango kelasi te azali kosala biloko ya kitoko ya bikamwiseli oyo bato batondali ebele bazali kokamwa soki azali génie soki mpe mayele yango ayekolaka wapi binomo bozali komona botala bilongi ya bakonzi ya ndenge na ndenge oyo ye asali mpe ndako kitoko oyo azali kotonga la cadre toujours ya ba art na ye oyo amesala kosala mutu aboye esengeli vraiment gouvernement akoka pe kozwa bango en charge po base retrouver le bamayele na bango oyo bazali na yango po bazali ba oyo bazali pe capable ya kokende kodefendre Congo na bisika ya ndenge na ndenge boyoka bino moko tango amonaki kamera ya mbonda ekolo ndenge nini abetisaki mbonda kosala bandeko na ngai ba jeune oyo basalaka misala na bango me bosenga na ngai mpo na ngai nazoloba nini omoni eloko nazosala bamusu bazomona yango neti aventure me naza na kapasité ya koengager bato ebele kopesa bango ide oyo tosali baare ya ndenge na ndenge apart ya bapresident naza na milliard ya are oyo ya inspiration ya kotanga te mpona ke baninga bakulu no bino bozobenga wana nazalaka na bango mikolo nyonso oyo nakutanaka na bango bisika bavandaka bamonaka makambo oyo me esengo na bango ezalaka nde balelaka ke papa omoni mayele ozosala oyo tolingi koyeba yango sikoyo mwaya ya kolakisa bango eza te puiske naza na makoki te ya kovandisa bango yebake bamelaka shimbok bamelaka biloko na bango me soki nazovandisa bango bazala ata na shimbok akomele te kopesa bien te tokosenga na ministre ya culture et art tala baye basengeli batambola na yo elongo bango oyoyo kobeta bango karate za bango pe luka encadrement malamu esalama po lobi tokozala na besoin ya kopose ba art na bango to koexpose yango na bisika ya ndenge na ndenge kaka mpona lokumu ya Congo biso awa tobetele bravo pe mbonda eyokani. Ndeko ya Congo papa mama elege
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour ekosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bofete kitoko tala ba oyo bapesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso bamama tosepelaki tosadere na kati tokomi kopesaka mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge asepelaki kopesa avantage na ngai ezali parce que na mosala na nga ezosala mwa makambo ebele moto aomona kaka biloko eza mibale misato na mesa biloko moke boye me na nsima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpo namona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe mpo nameka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pe. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année oyo tozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na banimero oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani na avenir kroke boyebake bakomi kolela makasi population salite bosoto eleki makasi botala na aveni oyo fulu ya munene kuluna ebundaka awa wana aveni oyo ya kosakana te soki oye na aveni oyo botala aveni yango kutu bino moko population ezala yango ebele te me fulu eleki bato na ebele esali pasi makasi tango tokitaki bato ya mitema mawa pe ya quartier wana bazangaki maloba te mpo na quartier oyo bajournaliste bayaka na bango te insécurité ya kosakana te tellement ke biso bato ya mbondo ekolo tolukaka bainformation tina lifo bon ndenge bakino balobaka tokitaki wana boyoka ndenge balobaki na mikro na biso la direction croqué awa tofaka na fulu kaka boye donc mboka ezanga batambusi surtout makalo pena mawa trop te bate eza babourgmestre eza na bato bakonza yango tondeni tokomprenaka te tolaka makala yango kaka bosalité partout sekata bandako salite tokota bakaniveau ezalaka te toyokaka babourgmestre bazwaka bafrais moko boye ya fonctionnement mpona koenseigner bamilie mais bamboka batiaka yango na poche na bango koma bourgmestre namona ye te nayebi ye te ayaka mpe awa mpe te avant nazo na gombe soki wapi mara trop donc en tout cas boluka so solution mpona makala oyo tokoka soute insécurité totale na bapolicier même tokosenga na makala boyebake banotable ba fondation oyo ezali na makala boyeba kozwa so ya veni kroke atako aveni ekenda sango na ndenge ya mabe boyebake boboti bana basi libala mpe ekoki kozala mpo nzela eza nango kitoko basali nzela elengesa mabala ekoya nango me bandoko bakulu na insécurité na bafulu ya boyo ezopesa salite makasi mabe ndenge balobaka makala ezalaka mwindu seke mpe komine ya makala eza mabe makasi mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan na yo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe na yo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te tokoya koluka ngai te na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité
boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier ba o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que ba yeba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre cinéma, aux ala joueur, tozoyeba ko tombola mutu na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baebozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Tokoma omona toyebi ke mobali azaka mokonzi ya mwasi lelo namoni phénomène yango échanger nango ekomi lokola ke basi bakomi mikonzi ya mibali 4 heures wana soki ebeti mobali mwasi azosote na ye mobali pa alobaka te eloko te atunaka ne pa te eloko te asalaka ne pa te eloko te bana oyo toboti yo mwasi bakoma otuna mama e tongo etani otiki ya ti ya tongo otiki ya mapa ya pokwa otiki biloko kolia obundeli po na transport na bango ya classe obundeli ba outa classe ezo kamusa biso likambo oyo mayele kutu potolo batozo mona te toyebi te to bando tuna neti nani potolo solution likambo oyo vina nga papa totali malgré tout mobile akozwa charge na nga mais so lelo totiki ka mibali pamba ezala passe souffrance eleki makasi kotika mobile ye moko okende koluka aoya nango ezo simba lisute na ndako même omona ta mbongo wenze mobile akopesa 10 000 mais okebo na wenze autrement kosala ezate yango ne komika papa bimi nga pe na bimi poto luki pona roboko la bana biso antiyo ebite mbai bakoma kaka so zo mwasi ya bato comme ko souffrir ya mosa mona passe le kasanya banda olukaki pona nga luka mbo pona mbai na luka mbo pona bana ngai na lisa bana nga bafuta en classe batanga baza vial baza ka à l'aise ko mbali baza ba venturier mingi bana na kati ya ndako batunaka papa neti biso babota biso papa na biso okama mama na tongo azwi mboke papa sali bino makambu nyonso bino bosomona na ndenge ezosala mate lelo biso bamama tomemi ngambo ekulu suku ata yesu akitisaka na gologota ya biso ezokita te bilongi ebebi nzoto ebebi mutu ebebi polere nyonso ozaka na raisonnement na likolo ya raisonnement tata mpe koyi komona nyonso na mavanisaka te yo mosi tatunoke mama omoni modele oyo tozokendila problème eza tata yo ozonyoko manga mpe nazomona mpo bozwi eza te akopesa yo pata sinda encouragement te na kati ya ndako tata komana eloko ya lion na ntango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka mpo na kozala na cuisine mpo na kobota bana mpe mobali nde abengamaki na kosala mosala mpe na kotanga kelasi kasi lelo elongo na modernisation mwasi pe bapesa ye opportunité ya kotanga pe ya kosala musala ensemble na mobali ya kokamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo plus précisément na ville province ya Kinshasa ba jeune fille ebele babosana na bango nzela ya kelasi kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola bitambola nyonso wana kaka pona koluka bana tango biso mbonda ekolo tokitaki na terrain boyo kandenge ba mama pe ba papa ebele babetisaki mbonda eza bana bazoyoka te wana soki azoyekele bapara na ye te mwana na ngai tika nzela oyo eza nzela mabe ntango klase azoboya te puis na ye ezaka likolo alingi kaka bamibali kobima libanda kolala libanda azobotaka oyo azoloba nasi azozwa ngo te sikoyo bapara tokosali naza mwana ngai nazopesa yaya tala
libota kaka bafille ebele soki bakomi lokoso to bakomi libota eza po bakomi kolanda iPhone na kabelo oka bakomi kolanda ba iPhone na kabelo nde komotinda bango bazwa bazemi oyo ayebi kutata te fille moko omonaka 4 mibali 5 mibali bafille mosusu baka basente azoyeba mpe tata te mpona nini alandaki elenge ya iPhone kabelo oyo kotasomba lipapa oyo kotasombela ye boye oyo kotasombela ye boye yango komosala bafille babota pambapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge mpe botika bibota botanga kelasi mpe boyoka batoli ya baparent parce que yango nde ekosunga bino boyeba kokola malamu mpe boyeba koassire jeunesse na bino olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité sikoyo ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koassire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Travaillez, prenez de la peine. Lokola yemoko nzambe aloba na elanga ya Eden, vous mangerez de tout ce qui est vert. Légumes ezali très important na santé ya tout être humain parce que ezali na ba vitamine ebele. Awa tozali na komini ya Kimbantseke, bilanga monene oyo bozali komona ezali pona kosunga population. Kasi ba matériel ya utilisation ya malonga ezali te. Selon basali bilanga oyo, pasi kaka pona bazosalela nyonso na maboko. Wana pona koluka population ba bénéficier pe kosunga mabota na bango. Est-ce que tokolia kaka biloko oyo ezouta na mboka ya bapaya? Congo ezali na mabele moko riche to exploiter yango na ndenge esengeli. Ba mama to pe basali bilanga baleli na bakonzi to pe na ministre ya agriculture ayeba na kosunga bango na ba matériel ya misala. Bapau, machette, Kongo to pe bisaleli misusu. Po nyonso wana ezali kaka na intérêt ya bato nyonso. Likamo ya bolingo awa na ville province ya Kinshasa en particulier pe en général la République démocratique du Congo et banakate soki ke bolingo ezaka ya solo to pe ya lokuta basi mingi baye bakate relation amoureuse pe prise en charge basi bakanisaka ke soki mobali alingi ese ke akopesa nyonso ya bomoi na ye or que il faut koyeba ke bolingo o mobali azopesa yo ezala ngo métier te pe ko vivre na couple ezali te kozelaka salaire na fin du mois basi mingi basikana lelo ba célibataire parce que bakalise bango yebalaka ke soki azwi mobali akomisi mobali wana lokola fonctionnaire à l'état epa na ye po afutaka ye salaire chaque fin du mois mais esengeli koyeba ke mobali na yo azali millionnaire te aza mpe na mituka ke cher te aza mpe na mbongo akosomela telefone ya iPhone te amemaka mpe na barestaurant ya makasi te pe na babusika ya kilo te mais esengeli oyeba ke apesaka yo bolingo ya solo et azala toujours prêt ya kokatisa bapoint ya ndenge na ndenge pe akobuka mabanga mpona koluka koprotege yo mobali na yo azala toujours pembeni na yo pe arespectaka yo makasi apeka yo confiance pe alakisaka yo baprojet ya venir na ye azali kotravaille butu mpe moi kofuta bafacture ya ndenge na ndenge oyo yo lokola bopito kaka mpona kolakisa ke alingaka yo yo oyo oluli obala kaka moto ayebala mbala moko yeba ke okobeta faux calcul parce ke ye azala mwasi na ye oyo banyokama na ye depuis kala akotika ye jamais mpona bolingo na yo yeba mpe lisusu ke ata kozali mwasi parité ezosenga nini yo mpe otravaille ozali mpe capable ya kosala ke lobi yo mobali na yo bokoma na bisika oyo bisengo na bino motema ezali kolukela awa tobesika monda mpe topesi yo mayele yebela luka yo mobali osala ye vi na ndenge ya kimia ndeko ya Congo kaka ndenge bozokomona ba image oyo moyen kutu toloba mingi eza te botuna nga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbantseke na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais
botulanga weze oyo ekenda wapi érosion oyo boza komona oyo nde emema weze oyo mpe emela yango mobimba ekenda tsubu kutu burgumestre komi na Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te mpo kote oyo bayebi ata ye te mpe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nano likambo oyo bandeko ya komi na Kimbaseke na quartier Lwebo balelisi son de cloche po bazangi esika okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo tozovivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esila kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezali te alors yango wana sika sikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei bamama na pasi bazongi na bandako ya baboti bana epai papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekwei. Et puis ça fait déjà longtemps, ils allaient te qu'il y a lobby mais et banda kala penza. Kenda. Mapangu nyonso kenda babwaka babuka lupango. Sikoyo biso batutotikali otala pasi. Moye zate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko. Awa tokosenga kaka na gouvernement boye bake commune ya Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke baburgumestre baza incapable ya kovisite commune mobimba yango soki be moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekomata de commune parce que ekosala kitoko et surtout que tala berosion oyo esalama esengeli barapport mais burgumestre incapable même ya kokoma kote oyo po rapport ekoma yango tobetisika mbunda timuli bamabulo oyo po enkadre nga memoire ezakaka te ndeko ya Congo botala école oyo bokokamwa boyebake ezali école moko conventionné mais ya kokamwa ekoma na état moko ya mabe makasi oyo lelo oyo ekoma esika bakuluna na bapolisier bakoma kobatama kaka mpona kodéranger bapaisible citoyen oyo bazali kotambola koto oyo boyebake école oyo ebimiza bato ya ndenge na ndenge entre autres bacadre baministre mpe bato ya ndenge na ndenge me botala condition école oyo ekoma nango vraiment abandonné ekoma kosala pasi mpo population aleka koto oyo okomona muke bakuluna bamashek babimeli ye soki orate bakuluna yebake bapolisier bakokanga oka indosama boye osali eloko moko te école sumbu oyo na makala ekomi kosala pasi population ntango bamonaki kamera na biso bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda me toza na posa ya kobongisa ekole oyo mpo biso kote boyo tozonyokwama likolo ya ekole mai ezokotela biso na ekole oyo ekole ekoma ya bakulu na mwaye tovanda kimia eza te tozovanda kimia te likolo ya tiumbu bakuluna na kata tiumbu oyo mwaye bolala eza te baya kobongisela biso ekole oyo mpe mpo tozala bien année école bandino et bangote pour même ngapi na tanga à première primaire donc non et banete mais c'est important ba ka ko bon sabaton et école o ya monde mti créer ba inondation nyoso esa na sebo awa tokosenga na l'état congolais yebake ata tozali koluka programme de développement local ya 57 territoire et kosalisa ba école na ndenge totala pe ba école oya kala tobongisa yango po yango pe et ko permettre éducation elega kitoko yango biso Tobetisika Kambonda. Merci pour vos acquis et Kolanda page rétrospective la biso la semaine. En tout cas, beaucoup de gens s'abonner massivement. La chaîne YouTube même Monde école officielle et en plus bah activité la bino, boti de la biso, to peux bien la biso to kita pour tout ça avec beaucoup de professionnalisme. Dédicace spéciale le bandero tout bandara biso to font les chants. Vous souhaitez bah, joyeux Noël topé, bah, bonne année 2025 la bande ko obolingaka à travers le magazine Bonda Ekolo ko komela biso ba numéro na biso ya WhatsApp to koyamango avec impact na idéologie esprit ya Balthazar et contacté na mabala ezali ko umela à la carte république ya démocratique du Congo esuka musika na kombo ya Yesu Kristo to kutana prochainement sur Colis Azongité. Je vous aime beaucoup plus bye.